IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Il y avait des promesses sur la délivrance. Les gens qui ont des promesses où on a appelé qui peuple sur la délivrance. Mabé et koko melayo okoyi kozala entouré na batuna mabé okoyi peut se retrouver na lé ya mabé. Mais nzamba pe si promesse alobi nini, je t'ai délivré de la main des méchants, je t'ai sauvé de la main des violents. Parfois on se retrouver banana yo nyonso ya yo oza déjà na kati ya ba makambo oyo. Mais ko désespéré il y a un Dieu o aza on a pona kolo hôpital et belé o basali ba alliance na monde ya ténèbres. Pona ko détruire ba vie abat, pona ko sacrifier ba vie abat. Le Seigneur me dit que na yebisa peuple nae qui avant aucun hôpital, nous avons interdit mutute à qu'un hôpital, mais avant aucun hôpital, il faut qu'on soit à timing ya prière. Qu'on soit à timing ya prière, qu'on ait une protection divine. Et ça la carte parce que na qui comme na lé ya hôpital, et ça na esprit où est tellement place où est ko arracher ba vie abattu, où est ko bomba ba vie abattu, où est ko détruire ba vie abattu, où est ba complication na vie abattu. Hôpital comme il y a sacrifice, où est ko sacrifier ba vie abattu. Le Seigneur me dit, il a dit sa peuple naé. Il faut battre les mamines dans la prière. Au cours qu'il y a un hôpital, mais avant qu'il y ait un hôpital, soit temps, bon Dieu na basal ensemble, bah 8 ans, bah l'andelo na prière. Ce qui nous a pas autorisation kende, ok, pour le beau kwanza mais à l'icolo na yo, pour la protection ensemble et à la l'icolo vie na yo. Alliance na le diable et ça l'alliance na le diable dans le secret. Donc et ça à partir lié à l'église wana. Ils ont détruit ma vie à battre belé. Na moni bana ebelé bazai qui dépouillé. Des toiles na bango ba botoli amo. Maele na bango ba botoli. Santé na bango ba botoli. Intelligence, sagesse ba botoli. Ba botoli nyonso pona bango. C'est pour cela le Seigneur a bandi ko ebisanga. Pourquoi moi na o ba dédié na maboko na nga mais moi na ngo na moni bana bazokola mais bana wana teti. Envers baboti na bango baza désobéissant envers baboti na bango bazo mener vie moko ya trouble vie moko ya débauche vie moko ya désordre mais moi na oyo parent na ye a dédié kaye na maboko nzambe mais marche na bango eza marche mabe nzambe aye ko yebisanga ye yebisa peuple na nga service wana ya ko dédié bana entre ma main. Il faut pas la timing ya ko bondela ba yeba eloko wana ba kusala ngone église nini parce que beaucoup des églises IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Que gloire soit rendue à Dieu. Zambé ya muya nzambe abomo pour permettre ngana yo tout le monde na sumu kola lelo. Parce que Ebele va koufi, Ebele Uta le 1er janvier, ba moni date salelo auto comité. Monsieur bazaki ba chrétien, monsieur bande ko servir nzambe plus que ngana yo, mais baza na bon moité mais ça va permettre ngana tous à la vie. Donc kembolo kumu ezonge pa na nzambe wana. Na lo bango union so que tous les kaga awa pambati que ceux qui to leki eza c'est que nzambe a te pensé, a te message tous les capots transmettre oyo ezali peuple nae. Donc avant de passer un message de la part de l'Éternel Dieu, na lingi d'abord to bon de la Nzambe, Adonai Shama to kabi moment entre tes mains. Tant le Père Dieu tout puissant yonde outi malobakat na biso yonde pesi biso ordre pour tous les capots transmettre oyo ezali penser na yo. To tiki des débits à la fin ya o Shama na nyonso o ekoleka. Les cas comme mon samakat nabiso dans le nom de Jésus. Maloba auto koloba penser auto ko transmettre ekota na via peuple na yo pe ebota fruit to men enseignons so oisayote que cela soit anéanti au nom de Jésus. Ndé na bon deliboé, ndé na lobi amen. OK, gloire soit rendue à Dieu. To passer moi battant ebelé ou tu mandat comment on a vraiment suscité dans la chaîne nabiso IHP Média, to zalaki enfermé par la prière, tu vas dire que le Nzambe, mais tant que tu as qui na moment de prière, Nzambe a fait un message. Jusqu'à présent, nous avons toujours na état de retraite et prière.
Donc Abimika pour transmettre aux Isali pensée de la part de l'Éternel Dieu. Pour le Saint-Esprit et convaincre un message, il faut tout transmettre. Il y a un moment où l'équipe pour tout transmettre aux Isali pensée de la part de l'Éternel Dieu. Surtout si c'est transmettre aux Isali pensée, tous les jours on allait nabiso. Il y a chaudière, il y a prière pour tout ça enfermé kuna na ba intercesseur na ba tebele na ba sala nzambe mususu o to bondi la nzambe pour na année auto kota ya sika année 2023 ezala année moko ya malamu pour na biso. Donc pour nzambe asala o ezali ba grande chose. Même ba français ba loba yango que demain se prépare aujourd'hui. Donc lobby ba préparer ngo le kozela kate toko mana 2023 ku banda bondi la pour na année 2023. Donc il faut préparer déjà mukolo et attend auto préparer pour nzambe aleka komi monisama pour 2023 ezala année moko. Il y a des exploits, il y a des grandes choses où nous avons akosala na vie à peuple nae. Tozala ki na kati ya mabondeli. Nzambe abandi kolakisa ngai ba révélation oyo précisément ezali sur bana. Nzambe atalisa ki nga signe. Na moni ba parents ba ozwa bana bazo kende ko mema bana wana na ba église. Mais ba parents ba yebi kende to mema bana na biso na église boyo toke ko dédier bana o na maboko ya Nzambe. Mais na yo ko mona le lieu o ba memaki ba boti ba yebi ke bana na biso to dédier bango pa na Nzambe, mais le lieu église o ba memaki o église wana bango pe ba sala alliance na bango na le véritable Dieu te, mais ba sala alliance na bango na ba Nzambe mususu ya mabe. Tangu baboti ba memi bana baza ko dédier bana na maboko ya Nzambe, mais bana wana bazalaki dédier et pas ba Nzambe mususu ya mabe. Après na yo komona tangu bana wana baza ko dédier bango na maboko ya Nzambe mususu ya mabe, subitement baza ko dépouiller bana wana na ba étoile na bango, na maele na bango, na intelligence, sagesse na bango, bana mususu maele sili bango. Donc oyebi notre combat et bandarateta au mutu akoli. Le diable a comprendre le komoko pour a détruire ba vie abatu. Il faut uta tant moi na zana moi na muke. Donc la moni ba dépouiller ba vie abana ebele. Le Seigneur abandi ko yebisa ngai que yebisa peuple na ngai ko dédier bana eza mabete, mais il faut batu balinga ba yeba lieu où azo prier église wana est-ce que ça ya ngai, parce que ce que église wana eza église ya Nzambe te batera combo ya Yesu Masia, mais dans le secret bazo sala bazana ba alliance o basala na monde occulte, bazana alliance basala na cabale juif, bazana ba alliance o basala na banzamba bikeko. Yeba ke lieu wana eza lieu ya destruction. Le Seigneur bani kolobananga na temps oyo ezala ba lieu où le diable a détruit ba vie abatu. Ba te belé ba oye ba te o prier une église, mais église wana et ça na mo alliance na le diable, et ça l'alliance na le diable dans le secret. Donc eza à partir lié ya église wana ezo détruit ba vie abatu belé. Na moni bana ebelé bazali ki dépouiller. L'étoile na bango ba botoli yango, maele na bango ba botoli, santé na bango ba botoli, intelligence, sagesse ba botoli nyonso pona bango. C'est pour cela le Seigneur a bandi ko ebisanga. Pourquoi moi na o ba dédié na maboko na nga, mais moi na ngo na moni bana bazokola, mais bana wana teti envers baboti na bango, baza désobéissant envers baboti na bango, bazo mener vie moko ya trouble, vie moko ya débauche, vie moko ya désordre, mais moi na oyo parent na ye a dédié kaye na maboko Nzambe, mais marche na bango eza marche à mabe. Nzambe ayeko yebisa ngai, yebisa peuple na nga, service wana ya ko dédié bana entre ma main. Yebisa bango il faut bazwa la timing ya ko bondela ba yeba eloko wana ba kusala ngo église nini, parce que beaucoup des églises lelo eza ba otanga kombo église, mais eza église na ngate. Wana ezala ki premier message o Nzamba yebisa kingai. Deuxième message, Nzamba eko yebisa ngani. Nzamba eko yebisa ngai atali singa lié ya hôpital. Nzamba yebisa nga tala hôpital. Hôpital est comme lieu au monde des ténèbres.
oyo ezo sacrifier ba vie à batebele. Au moins mutu azalaki malade, moi mutu passe, moi santé zo déranger bon mais mutu alobi na kene na hôpital. Mais na hôpital pour mutu abika mais hôpital kanaye et s'aggraver le sur ma case. Zamba yotal sanga signe que ba kolo hôpital et belé o basali ba alliance na monde ya ténèbres pona ko détruire ba vie abat pona ko sacrifier ba vie abat. Le Seigneur me dit que na yebisa peuple nae que avant aucun hôpital nous avons interdit mutute à quel hôpital mais avant aucun hôpital il faut qu'on soit à timing ya prière. Kozwaka timing ya prière kosenga pe protection divine eza la kati na yo parce que na yaki komona na le ya hôpital eza na esprit o tellement place wana o eza ko arracher ba vie abatu o eza ko boma ba vie abatu o eza ko détruire ba vie abatu o eza tia ba complication na vie abatu hôpital comme le ya sacrifice o eza ko sacrifier ba vie abatu. Le Seigneur me dit na dit sa peuple na ye il faut battre les mamines dans la prière. Au cours qu'il y a un hôpital, mais avant qu'il y ait un hôpital, soit temps, bon Dieu là na salle ensemble, bah 8 temps, bah l'andelo na prière. Ce qui nous a pas payé autorisation kende, ok, pour le beau kwanza mais à l'icolo na yo, pour la protection ensemble et à la l'icolo vie na yo. Nzambe ayo ko ebisanga troisième message. Troisième message est zanine. Nzamba yebisinga que le diable a boit qui esprit à distraction et pas bas chrétien éveillé. Au senti bas chrétien, aux alaka ma casse na prière, mais bon lembu et là-dessus. Aux alaka mutu ernion sozo méditer la parole de Dieu, mais au coca sous ce côté la même Bible était. Aux alaka mutu, au banda ko passer ming battant dans la présence de Dieu. Na semaine au genaka au lukagelo nzambe. Na yo mona esprit à distraction ma casse au monde des ténèbres au a injecté par na batu. Le monde des ténèbres a ko empêcher batu pas bon de la terre. Le monde des ténèbres a ko empêcher batu bazwa ta méditation en parole de Dieu. Le monde des ténèbres a ko empêcher batu ba respecter ou ezali ba principe nzambe te. Pour le monde des ténèbres il ceux qui batu ba respecter ba principe nzambe. Bazo demeurer dans la présence de Dieu. Bazo zwa ta méditation jour au jour batuana ba ko ma susu makas. Ba ko ma susu makas. Il y a le monde des ténèbres attire esprit à distraction et pas bas chrétien. Nzamba ebisinga na ebisa peuple na ye bola muka dans la prière. Bola muka dans la prière. Bo renouveler sous vie na bino ya prière parce que na mona qui signe de 10e, 11e, 12e mois février, mars, avril, et kozala na batamoko, ya ba maladie moko courte, ou eko frappé via batu, muta beli muke muta kufi ba accident, ba mort subite, muta lala ki na butu mais ala mukite na tongo. Nzamba ibisinga na ibisa peuple na ye, batelema mingi dans la prière. Na kana kite na leka na émission, naza enfermé dans la prière, mais le Seigneur m'a ordonné pour na leka, pour na transmettre, ou ezali penser na ye. Totalement dans la prière parce que tant où yozola la pongi, le monde des ténèbres, ezawana pona ko travailler. Le monde des ténèbres, ezawana pona ko luka moyen ko détruire ou ezali ba vie ya batu. Totalement dans la prière. Olingi o dédié, moi dans notre église, zoatan bon de l'ensemble. Yeba leni parce que nenge toza awa, le diable azalaka fort na lenae. Ezaloko la yo mutu oké na nakuya, oké na loge à science occulte. Ok, qu'on a pas délivrer loge science occulte. Non, on est allé na bango au place baza fort, au place baza fort. Donc n'ambe azarape na lié na au azalaka fort. Donc ceux qui ont fréquenté lié au, ils ont déjà ba dédié ou pas na diable. Lié au, ils ont déjà lié au, ba sala alliance na diable. Ata ba obengango combo ya église. Yebake il cause na facilité ba détruire où ils allaient vivre. C'est pour cela Oko remarqué Elokomoko. Élie le prophète a lancé défi na ba prophète Abal, mais a ebisi bango basa ni ba kene na montagne Mont Carmel. Parce que Élie a memaki bango na lieu oyo a ebike nzamba nzamba bangomba. Le Mont Carmel qui pleut ou qu'il neige, tant on a obéi la moto esani ekokita. Donc Élie a ponaki point moko stratégique où que Dieu va intervenir.
C'est pour cela au monde, ba prophète Abal, malgré ba belle la kinza mena bango, mais léwana, moi moto, il y a qui lé oyo, Eli aponaki parce que Ela ebaki, notre Dieu, azanzambe, il y a bangoma, nazo disande komoko. Parfois, Léo fréquentaka, Léo détruit vina. Parfois, l'église au priaka, il y a détruit vina. Parfois, l'hôpital au Kendaga, l'hôpital où est détruit ba makambo ebele pour la vina. Parce que l'alliance, dans le monde d'amouli, dans makambo mabe pour ba détruire ba vie abatu. Mais rien n'est encore perdu. Les médecins pas excellents, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est encore perdu. Ata yo kenda qui ba dédié ba na no bisika l'église mais et tomba l'église on a pas ça l'alliance. Na banzamba mabe, le vie a déjà détruit, mais rien n'est encore perdu. Nzamba za capable ya ko restaurer ou za qui détruit. Nzamba za capable ko restaurer ou za qui détruit pour na vie na yo, pe pour na vie ya banana yo. Ou za le message de la part de l'Éternel Dieu. O nzamba mettre biso na cœur, o nzamba révéler qui biso pour te transmettre au ezali peuple na ye. Naza vraiment ko lemba moyena loba ming ezate parce que toza na état ya prière jour et nuit ko bonde là. Donc, nous avons vraiment fatigué, mais nous avons respecté au colo à Ebisa Kibiso pour tout transmettre aux Ezali message pour notre peuple. Que Dieu vous bénisse. Nous avons toujours allé à prière pour nos bâtiments pour toutes les contacts plus 243 97 15 15 722. Nous avons partagé nos versets bibliques encore. Oyo et que pousser ngana bino peto sambela nzambe eza na Jérémie 15 verset 21. J'ai lu au nom de Jésus, je t'ai délivré de la main des méchants, je t'ai sauvé de la main des violents. Et ça une promesse. Même dans l'ancienne alliance, il y avait des promesses sur la délivrance. Et ça il y a une promesse où on a pesa qui peuple naé sur la délivrance. Mabe eko komela yo okoyi kozala entouré na batu na mabe okoyi pe ko se retrouver na le ya mabe mais nzamba pe si promesse alobi nini je t'ai délivré de la main des méchants je t'ai sauvé de la main des violents. Parfois on se retrouver bana na yo nyonso ya yo oza déjà na kati ya ba makambo oyo mais ko désespéré il y a un Dieu o aza wana pona ko délivrer na maboko ya batu na mabe pe na maboko ya batu oyo baleki yo na makasi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tant le Père Dieu Tout-Puissant, natiki peuple na yo entre tes mains. Loboko na yo ya nguya nzambe esala likola bana na yo. Nzambe kota makambu oyo ya oshama eleki bango na makasi. Bundela bango bitumba. Parfois misusu ba yebaka te à cause de l'ignorance, ba se retrouvaka na ba le ya mabe ou détruisa qui vit na bango. Mais osa les restaurateurs, osa les réparateurs, osa capable ya ko restaurer bango. Parfois misusu ba fréquentaka ba hôpital à mabe, aux complications, aux destructions, ezala qui partagent na bango que ta main puissante et les ka ko toucher bango parce que tu es le médecin pas excellent. Tanda loboko nongo ya pesa makasi et pas bato ba lemaki nzoto bato tant de peuple ba ko kukasu ko sambela te renouveler makasi ya peuple na yo dans le nom puissant de Jésus nde na bonde liboye nde na lobi amen. Que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie,
pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie.